Combattant Eddy Tete. Bonsoir. Je suis très intéressé dans poste nayo sur ces groupes sauvant IDPS et les Congo. Namoni bakomi nomination de Jeannette Nyakero au poste d'ambassade. Eloko oyo lobby na lobelaki yango mingi awa. Plusieurs fois, j'avais tenté de rappeler les amis ici que dans l'IDPS, la plupart des partis politiques dans le Congo, bakobenga biso toza babolole. Soki ata okosolola mutu ndenge kabuya tokoloba ono bato na bato bazonga na baselile na bango mpo barekrite bato ya sika. Bokorekrite bato ya sika ndenge nini na kibolole ya modele ya boyo tokosala na sommet de l'État. Mwasi ya mokonzi ya mboka nde akomi lokola nde première combattante ya parti. Na lobela bino lobi ao ke Nyakero Denise atikala kozala na IDPS te. Famille na ye mobimba batikala kozala na IDPS te. Batikala kosala ta marche mo na IDPS te. En commençant par celui-là qu'on a envoyé na Kenya kuna atikala kozala cadre na IDPS te. Oba tindi na Ghana atikala kozala cadre na IDPS te. Ye moko Nyakero atikala kozala na manifestation moko ya IDPS que depuis que l'IDPS existe. Maintenant, moi je me pose la question, ba privilège o Nyakero aza nango lelo azo ko tirer yango wapi. Et bino pe ba combattant IDPS bo vande bo kotala ye. Bozo ko bangela ye nini? Aza nani? Kabila était si président de la République, bo tikala ko banga Kabila te, bino ba combattant IDPS. So lelo oyo bato mosusu bakofuta masumu na mboka wana eza pate bino comportement bino bakombata IDPS. Et vous savez comment vous avez ingéré Kabila avec sa famille. Et vous savez comment Kabila a été humilié par vous les combattants de l'IDPS. Et vous l'appelez Rwandais. Et vous demandez même à Etienne Tshisekedi Azoluse na Rwanda. Mais aujourd'hui vous avez encore une autre Rwandaise avant du wana na Félix. Bozo kota le kaka na miss boko lobate. Azo ko défier bino na nyonso. Ache ce mec qui est ministre de la Défense. Cette femme-là. Banyamulenge nyonso baza na kati na mboka wana ba Rwandais nyonso na bâtiment ba grade na armée. Les là que de ko placer bande na kati ya diplomatie. Et bovana boko tala boko lobate. Yango bato parti politique misusu ba ko ba misusu ba bololé. Effectivement, oui, je peux confirmer aussi que nous sommes des bololés. Et beaucoup kolobate, bovandi kaka nye, parce que ça Nyakero. Est-ce que Nyakero peut nous montrer le village natal? Nakati ya Congo. Est-ce qu'il peut nous montrer fief naye nakati ya Congo? Il n'y a pas longtemps, Tomoni, ce qui est même bougie. Azagi na Bukavu kuna. Il a voulu présenter cette dame-là devant la population de Bukavu. Binomo boyebi réponse ma pesakaye. So mutu aza na village na Congo te. Aza na fief moko te na Congo te. Mais azo ke ko nommer bato na poste clé boko tikaye. Nous donnons une mise en garde à Félix. Azongisa ba bokilo na ye na cabinet na ye. Cette femme-là de Ghana là, azong na cabinet ya Nyakero. Batonda na bango nisaka na cabinet wana. Parce qu'il n'est pas interdit de composer cabinet na ba membre de la famille là. Oaza na Kenya kuna pe la même chose. Alongole na Kenya azongisa na cabinet na bango. Mais à espérer le comme côté na maboko na biso. Soki azonga koyoka biso te, deuxième mandat pour na ye kozala passe. On ne peut pas continuer à travailler dans quatre partis pour que Félix ait un deuxième mandat avant de se jouir nango kaka ye na mwasi na ye na famille mwasi na ye.
wana kibolole wana nga na boyi yango nga Morning Star na boyi kibolole wana na boyi yango. On n'a pas lutté dans l'IDPS pour que belle famille ya Félix mwasi na ye inconnu d'ailleurs na kati ya parti ba privilège ya ndenge wana elingi ezata au moins na maman Marthe peut-être. Maman Marthe, la femme du feu président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, c'est elle là qui devrait quand même avoir tous ces privilèges-là. Parce que mon bada ya bunda, maman Marthe est combattante, à bunda. Mais Nyakero est combattante ya wapi. Na tout le monde à Londres, na tout le monde à Belgique, mais elle a commandé nulle part dans marche moka ite peste. Ni na Congo, c'est comme un privilège on a beaucoup peste bino bato ite peste. Ils ont uta wapi. Et puis, et là, silence na bino. C'est là où on nous appelle des bololés. Et bon, vendinier. Mais bon, ça ne vous savez Kabila. Bon, ben Kabila rwandais. Hein? Quelle honte. Quelle honte, mes chers amis. Hein? Bon, ça la Sony. Nyakera ko famille na eta mon côté aza na chômage bango tout ba pesa ba poste clé bango nyonso bazu ba poste clé permet na Félix et bazar ba privilège Nyakera la femme de Félix bota ba ko sala permet na Félix d'abord a imposé Félix a pesa ordonnance loi ba pesa ordonnance loi comme conseiller à la présidence azu tous les bagnants Rwanda nyonso bazana Kinshasa ona ba Rubero ba Bizima ba nyos autorisé na cabinet na ye ba wonde ba ko sala étude ya ko diriger Congo ba décision zo na cabinet wana ba créer parti na Ngobila ba benga suku ACP parti wana moi so na zana kati wana aza membre d'honneur numéro 1 et semble même qu'il a parmi fondateur parti wana parti en Ngobila bato ko créer kaka lobby na pokwa mais azanja na 4 gouverneurs directoire ya ACP bake ko chango na limité na le bela kabine le kolonyonso na kola kiseseke kibololo na biso izali to vandi na Mobutu na MPR Mobutu azaki très fort atika ko charge jamais direction MPR na limité Kabila perd la même chose. Kabila aussi 18 ans. En tout cas, qu'on jamais PPRD a qui est la limité en face à la direction en île. T'as des mois sans azok sakarabino. Mais qui est bino ACP en face il y a directoire en île il y a IDPS. Permanence à IDPS. Na mon passe militaire IDPS c'est bon ta télémé. Bazaka ko bega bino qui de koliaka na direction na chaque jour. N'est pas ça au bombina ba poison. Pour Nzala, beaucoup qui kuluka masanga kuna pas ACP, kuluka bakamundele et consort. Quelle honte pour les militants de l'IDPS que nous sommes. Sony. Bazoko avoir minuka na ba biette. Ce qui me fait mal, c'est votre silence devant cette femme. Et vous ne voulez pas parler d'elle. Et vous avez encore fourambang et pas la mission, non, ton père, c'est une chance, deuxième mandat. Qui va vous donner ce deuxième mandat-là? Nan. Quel est ce militant de l'IDPS qui peut oser donner deuxième mandat à Félix pour que moi, si je vais découvrir ma fonction, ma poste? Nakoloba audio orakanda si Félix alingi koyoka biso a retiré ma beau-frère na ma belle-sœur na ma poste clé on a besoin de placer bago en commençant par l'armée qui retire d'abord au bête au Bassiri ce que Bassiri un rwandais na poste ya chef d'état-major général à Longolaï a retiré Boutouana tikala ko na armée congolaise même par le passé tout est là ko yebaité. Son ministre de la Défense, on peut tolérer parce que celui-là a travaillé même à l'époque de Mobutu. Mais oh, yo bateau Kochi la biso comme chef d'état-major adjoint chargé des opérations, il doit se retirer. Il doit d'abord retirer cet homme-là. A retiré
beau frère na yo atie na Kenya comme ambassadeur a retiré na oyo mwasi oyo na Kenya no Ganati. Non, Félix a tiré ko jouer ba jeu bon azo jouer azo mon miso ba bololo na ye. Hein? Et il nous trouve que tout ça va bololé. Parce que tu vends du kimia. Moi, j'aimerais voir l'imité de l'île de Perse pour se soulever pour un point où il y a. Pour se soulever pour un vendre du kimia. On dirait que Kakibiro Singa. Likambo oyo ekosuka wate. Je le répète, likambo oyo ekosuka awate. C'était Morning Star.